Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Oye, balobi eindi, balobi penza eza ya koinda. Bafane nyonso ya Baby La Donja baza ya kosilika. Basiliki penza makasi, bamosusu baotinda deja ba message. Oh, Étoiline makambo to yoka to mona na ba Facebook, eza ndenge nini to mona ba video batu mosusu baosala deja ba émission pona Grâce Luzolo na Luna Miezi. Makambo eza ndenge nini biso kotoyo tension eza penza ya komata, ba misusu kutu tension eza kokita moyen te. Kande boyebi, en tout cas Étoiline Inès TV azala wana pona na okendo luka vraiment ba information. Donc na moment oyo ba fan nyonso ya Baby La Donja baza ya kosilika. Ba oyo balinga surtout kobenga ye Nathalie La Donja. Mwasi moko kitoko makasi, mwasi ya tolo. Mwasi moko forme. Mukuse moko ya kitoko makasi, mukuse na biso moko ya fierté makasi. Baby La Donja aza kitoko mwasi oyo. Aza kitoko na façon ya koloba, façon na ya kotambola, façon na ya osalela makambo. Mwasi penza kitoko, tali mwasi boye okumisi nzambe ya olobi wow, là c'est La Donja, Nathalie La Donja, ye moko alinga kobenga ye Baby La Donja, la baby. Zalaka bongo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Kandenge Boyebi, Kandebo Moni miniature. Donc, Mutuna Biso Oya Vandi Kuna Lati Penza Ver ya Lelo, Ezande Luna Mienzi. Sikoyo, photo Oyo na ba vidéo Oyo Salamaki na fête ya Tatine Coquette Kandenge Zalaka. Donc, et sali moi vertige, et sali moi ma kamwebele abatu, bazo koka tellement ko comprendre la situation Oyo te. Parce que bayebi ke grâce luzolo aza mobile moko kitoko, ebela basi peza balinga balela grâce luzolo. Sikoyo ebela bato bazo banga. Sikoyo ye grâce luzolo akomi na Luna Miezi to eza ndenge nini bandeko. Yango totie wana mwa point d'interrogation, quand ndenge ezalaka. Donc bato bao tuna bato bazo comprendre te. Donc zo lekela bato ebele ya bato vraiment bazo comprendre te. Ba mosusu bandimi na bango ba sepeli, mais ba mosusu na ba mosusu pe ba boy na bokondima balobi te. Il faut nanu to tuna kandenge ezalaka place na biso oyo tozwaka ba information ya sur yango lelo penza na butu ya lelo toyoko pesa bino ba information kandenge ezalaka ba information moko kitoko et puis ba information moko ya sur donc bokoti penza na chaîne kitoko o bokozwa vraiment ba information ya kitoko makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, avant vraiment kandenge zalaka to bandana mo émission na biso, to longola ba confusion nyonso na lingi na pesa vraiment mbote ba mbote nanga surtout na yé moko la patron na madame Botelwa, wana na pesi mbote mwasi moko kitoko makasi, mwasi moko asekisa bato ebele et surtout une servante de Dieu. Na pesi pe mbote na ndeko na biso moko akomantaka mingi, donc azalaka totalement fan na biso numéro 1 otolobaka number 1. Donc yeso ki penza émission asike koti, en tout cas azala totalement connecté. Wana kombo na ye azalaka Madame Guillaume. Madame Guillaume wana topesi yo ba gros bisous place nyonso za. Topesi pe ba gros bisous na masolo ya kati depuis France, talakaka. Mutuna biso pe ya kitoko mwana nzambe pe, en tout cas mwasi moko ya
calme makasi ye kutu alela mingi dinana la douce alela mingi baby la donja. Donc de partout kolanda émission na biso ya lelo en tout cas to pesio bambote na système ya kitoko makasi mbote na biso ya suka kandenge ezalaka to pesi pe na madame Pasika Longi depuis Lubumbashi wana to pesio vraiment bambote belé. En tout cas je peux même le dire en swahili à madame Pasi Mungu akubariki sana kwa kaji munene, surtout dans ma commentaire ilo le kala ko na commenté sur notre chaîne qui est Étoiline Inès TV. En tout cas tolelayo fort makasi chers boutou, chers abonnés et chers connaissances. Donc na minute oyo penza na osenga vraiment na ba fan nyonso ya Nathalie Baby la Donja. C'est le moment bo se manifester vraiment na vidéo oyo, bo commenter, bo partager soki boza pe na moi ba question o bolinga bo tuna surtout sur la vie de Nathalie Donja. En tout cas bokoti kotike la biso na ba commentaire kandenge zalaka soki pe boza na moi Butuna bolingi boye ba biographie na ye. En tout cas to sala déjà biographie ya Baby la Donja eza déjà na chaîne na biso bokoki kokota wana bo landa penza biographie na ye nyonso mobimba kuna nde bo comprendre moi makambo mosusu wana to sengi pe na ba fan nyonso ya Grâce Luzolo moi mobali moko kitoko makasi alata toko azalaka gentil azalaka pe poli makasi. C'est vraiment un frère qui se respecte aussi. Azam tumoko azalaka vraiment na ba logique ebele azana na ba principe de vie pe ebele. Alors to sengi na bino nyonso ba fan ya Grâce Luzolo. En tout cas bo s'abonner sur notre chaîne, bo commenter, bo partager pe vidéo oyo bo aimer yango. En tout cas ekosala biso kitoko makasi. Pourquoi pas le fan de Luna Mienzi? Kandenge zalaka na système bien. Binope bo s'abonner, bo commenter, bo partager. Wana penza ekosala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Chers boutous, chers abonnés et chers connaissances, pour commencer, na makambo oyo ebele ya batu bazo tuna, confusion ekoti vraiment na mitu ya batu. Pourquoi ye Grâce Luzolo na jour ya mariage ya Tantine Coquette auke novanda kana Luna Mienzi bavandi façon bavandi ezalaki neti mwasi na mobali kobina na ye nyonso ezalaki kana Luna Mienzi abosani ke azalaka na mwasi na ye Baby la Donja, ou bien comme bato ebele balingaka déjà Luna Mienzi azala mwasi ya Grâce Luzolo yango ba confirmation to ndenge nini wana penza eza ba question moko boye ba question moko eza vraiment dur à répondre mais toko répondre ango kandenge ezalaka. Alors makambo nde makambo bandeko bino moko boyebi Grâce Luzolo c'est un homme sérieux, azalaka totalement sérieux. Attention qui a vandi na Luna Mienzi bongo, mais ayebi ke mwasi nanga aza totalement Nathalie la Donja, aza Baby la Donja wana penza nde mwasi. Bango bavanda kika boye pona kopesa ka attitude na public. Tala kaka bango baza ba star, baza ba comédien, donc place nyonso bazalaka, il faut moi baise et monana, il faut moi baise et kota. En réalité, Grâce Luzolo na Luna Mienzi bazalaka na relation amoureuse te, et puis ezate que ezalaka ta na makanicité. Toyebi ke la plupart ya ba fan, surtout ba fan ya Luna Mienzi, ba sepelaka mingi komona Luna Mienzi pe azala mwasi kitoko makasi, mwasi moko a taille, mwasi moko alataka pe kitoko alobaka pe bien makasi. Alors ebele ya ba fan ya Luna Mienzi ba sepelaka mingi Grâce Luzolo azala relation amoureuse na Luna Mienzi, mais avec Grâce comme azala na sérieux makasi, et puis c'est un homme de parole, un homme surtout de logique. Donc pour na Grâce Luzolo a considéré Luna Mienzi comme une petite sœur, a considéré Luna Mienzi toujours comme collègue de service, parce que travaillaka presque na ba groupe
moko mona ba film mosusu peut-être bazo jouer bango nyonso surtout soki okoti na groupe ya Bellevie Kandi ya ba Bellevie à qui nous saluons surtout en passant soki okoti kuna omona bango mibale mingi ba jouaka ya donc à considérer kay mingi kaka collègue de service mais mutu penza mutu na ye otolobaka motema na ngai motema so motema obeta otala mutu na yo olova mutu na yo penza olingi pona grâce luzolo vraiment soki motema obeta aotala ka baby la donja aol sentir ka baby la donja donc makambo nyonso ka baby la donja ye penza motema na ye nyonso ezalaka nde epai ya baby la donja motema vraiment na ye nyonso ezala mpe epai ya baby la donja wana penza alobaka onde mama bana mère a parlé penza première dame madame wana penza nde ya ye baby la donja toloba baby la donja donc eza bongo bandeko bozala na ba confusion te yango tosepelaka surtout na batu oyo bazwaka vraiment tawana soki bayoki mwa likambo to bamoni mwa likambo bayaka mbangu vraiment kotindela biso ba message na ba WhatsApp en tout cas tosepela mingi makasi façon kotindela biso ba message ka ndenge ezalaka pona kotuna pona koluka éclaircissement en tout cas ezala bongo parce que monde ya lelo vraiment lokuta ekomi ebele ba makambo pe ekomi ebele alors bokoki kotambola kana ba confusion moko boye sans koyeba siko soki bokoti na ba émission ya bongo bokoti penza na chaîne na biso wana bozwi moi ba éclaircissement na vie ka ndenge ezalaka éclaircissement moko ya kitoko makasi ya donc ezala nde bongo bandeko en tout cas bo continuer ka bongo na encourager bino mingi makasi musala na bino ka ndenge ezalaka donc ba commentaire na bino bo commentaka donc soki bozala mwa mituna pe botuni biso soki bozala mwa makambo ka ndenge ezalaka boyebisi biso na ba commentaire boyebisi biso na ba message donc ekosala mwa kitoko makasi donc couple vraiment ya grâce luzolo na baby la donja baza na bango kaka ensemble ata soki mikolo bomona te bomona ba photo te mosusu boyino moko boyebi soki bozala en couple ezala na batamwa moko boye peut-être bosolo la kaka soko bobimi ka bolingi kozwa ba photo te bolingi kozwa ba video na bino te ezaka bobimi na bino donc moko ezala bongo mais ba mosusu pe omona kaka soki il faut que tu photo to tia na ba social media il faut tozwa ba photo to sala bongo donc en tout cas la famille surtout ba fan ya Nathalie la donja baby la donja en tout cas bokitisa batension na bino ezala komata te ezala pe ya kokita te ezala totalement normal parce que luna mienzi azwi mobala baby la donja te azwi ete et puis bakoti jamais kozala bambanda ye luna mienzi na baby la donja bakoti jamais kozala bambanda te baza vraiment ba camarade baza ba collègue pe de service donc mutu na mutu aza na ba limite na ye jamais bakoti kokota ka boyo na yebike baby la donja azala ka chérie azala vraiment future épouse surtout ya grâce luzolo mais ye lunen akeno zoyer simbaka nango te donc bokitisa penza mitema bomela penza maya piu otolobaka maya piu talaka mikolo yo ebele abatu na ba parti mosusu e mulunge eza totalement makasi côté na biso malili nde likambo chikoso boza na côté o mulunge eza totalement dur bomela maya piu pona batu oyo na côté na bango malili nde zo beta neti ba biso bomela na bino tito café ya moto
wana penza ekosunga makasi ekosunga vraiment batension nyonso ezalaki ya komata eokita batension nyonso ezalaki ya kokita eokende penza normal ka ndenge ezalaka donc na système ya bien. Cher Boutou, cher abonné ya moke kaka tolingaki to partager na bino ka ndenge ezalaka. Alors na osenga na batu nyonso d'habitude ka bino moko bolandaki émission na biso au début na pesaki mwa ba mbote na batu mosusu bandeko na biso mosusu. En tout cas ceux qui okota na émission na biso sala mwa commentaire comme na yo pe ezala mwa remarqué. De ceux qui comme na eza mwa remarqué na ba prochaine édition na biso oromona pe to bando pesa yo pe ba mbote. Mais ceux qui opo lingi to pesa ka yo ba mbote chaque fois que to sala ba émission na biso. En tout cas sala ngo na commentaire ke nga pe na linga kamba mbote. Wan to kotanga ka kombo na yo chaque fois que émission eza. En tout cas ba mbote o commenter yango te o yebisa biso kaka na ville nini to na pays nini olanda ka biso. Wana to kotindela yo ba mbote ya kitoko kaka ndenge ezalaka. Cher Boutou, cher abonné et chers connaissances, ebele ya batu to monto yebike to komi na mois de mai, ebele ya batu to zala kana habitude mingi ya ko prier makasi kaka na ba décembre. Ce qui décembre komi do mona batu bazo prier, ba osala ba veillée de prière, ba osala ba jeûne, mais ce qui to komi na ba meboye distraction ekotaka na ba vie ya batu. Alors nazo senga vraiment na batu nyonso ba olanda émission na biso ya lelo. En tout cas bokota bo continuer ka ko priaka. Ba priaka ka pour na décembre te to na janvier te. Ba priaka ba mois nyonso. Chaque jour prier. La Bible nous dit priez surtout sans cesse. Donc tant bo prier sans cesse wana Nzambe pe azo continuer ka ko battre la bino parce que ba surprise mikoloyo eza ebele abatu pe bazo perdre ba vie kana dans les vides comme ça moni kambangu moto perdre vie na ye. Alors to longo la distraction nyonso to zelaté décembre pour que to banda ba prière to banda ka ba prière déjà maintenant. Donc chaque jour en tant que chrétien to une chrétienne. Donc chaque jour eza devoir na yo ya ko sambela ka ozu moi temps na yo libre ata 10 minutes 5 minutes salaka ba prière vraiment des combats et sungaka mingi makasi. Cher Boutou, cher abonné et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de ce soir. Kandenge Zalaka, je vous aime beaucoup, chers abonnés. Nalingabino mingi. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye et à la prochaine.